viande eza na texture oyo bamama tomoni ebimisi jus esangani na mafuta. Donc nazolongola sikoyo viande nakalinga poisson. C'est Béni Dabel TV, le Sako Bandekolanga. J'espère que vous allez bien. Vous bien par la grâce de Dieu. Yamoto Koutani, na poko ya lelo. Pour la motivation dans la cuisine, maman. Lelo vraiment, naza besoin de motivation. Naza vraiment na besoin de motivation pour tirer dans la commentaire courage. Na ekolamba. Pour na ana choisir. Des fois, tu as un choix de les noms, comment tu as attendre les loubous moko na congélateur, na ngana bimisa to dia ngona popa lelo. Pour ça vraiment ya kolamba ezate, mais loko lelo ko kolia ezate na bimaki na kende ko sala ba course. Moi biloko ezalaki, mais to yebika ndako bana bazamu bali aza. Er tozo tika biloko na congélateur, faut s'attendre que ekoliama. Donc bref, ernaye, biloko zaki na congélateur, na frigo et sili vraiment. Donc na pourquoi papa fois zonga na bouton, otokomi déjà pourquoi. Bayaya bazoya, toyebika la question, il y a quoi à manger. Donc nous obligé na sala quelque chose. Na sala quelque chose, il y a vite fait pour voilà, donc nazonga ki na ute ko sala ba course na ye, mais tellement nazaki fatigué, na pema ki nga non, il faut na tellement na ya na sala quelque chose. Na lamba quelque chose plutôt. Alors na kolamba ni bande kolanga. Ngala minute yo, na besoin ko sala loko moko ya compliqué te, pondu te, madesu te, fumbwa te, légumes te. Naza na besoin, nasa eloko moko eza très rapide. Attends donc kaka au moins 1 heure dans la cuisine, na sisi kolamba et voilà. Donc pour nazo courage, na omela te ya moringa kande na lakisa kimbalawana, awa naza na moringa, naza na menthe pe ya ba feuille. Moringa na lakisa ba mama mbalawana. Ah, pe naza na moringa na menthe séchée. Et ça vraiment donc na solo ya menthe ya makasi et puis ya bio. Donc yango pe comme yango presque na suka. Batie na nga na omela mikolo yango yo. Na sangisa ona moringa na tie miel et pour na opesa moi pimbo na bakisi siko o eza gingembre, miel na moringa. Pour bakisa ka moi saveur. En même temps na la sabino biloko nini na ngina lamba sikoyo. Alors na ko motiver ndeko maman yo pe ce qui je pense arrive à cannabis nyonso vraiment que wana poso lamba te. Des fois ceux qui osent peut-être yo moko bana bazate mobali bana babima qui peut-être pe mobile to ebika situation que se retrouver yo moko en tout cas mingi za vraiment que non lamba to luki loko mo vite fait au lait. Na kawo nazala ngosiko bunga na lula kolia ba mama. Mais lokola nazanga moko tenda no baki tout à l'heure, il faut toujours eloko olia na ndako ezala. Voilà, na on va sachet nanga moko ya mélange oyo. La bakisi epesa ngo su pimbo epesa nga moi makasi ba maman. Alors, les tanga et si la moi moto bande konanga na qui na remercier ba maman. Il y a quoi de bonnes affaires oyo ba sepelaka pe na motivation dans la cuisine na ba émission no soto sala na chaîne na biso ba maman ba pambolinga na ba condiment oto benga ba assaisonnement ba bouillon oyo déjà et utaka lion bozoye ba. Merci ma belle-sœur et à Marthe à Tindelanga au Mibale.
naye kokutana na mama Florence na Suisse ye mpe tokutanaki asali ngai lisusu surprise amemeli ngai lisusu bouillon oyo donc yango oyo nakomi nango 3 oyo okute komi na katikati po dans la cuisine de mère moto lambaka vraiment bandeko na ngai donc nakomi nango 3. Merci beaucoup. Et oyo ezaba sel d'Himalaya. Merci ya nanga maman Mélanie na Londres. Yepa kanisinga lisusu. Abi maman Belinda olinga ba sel d'Himalaya awa biso na France. Eza cher et puis eza pasi pona omona ngo. Alors yepa gatenga na ba sel d'Himalaya bandeko. Mungwa oyo ezalaka très bien pour la santé. Et puis ça peut pimbo la biloko na biso. Agatenga na oyo. 2, 3, 4. Vraiment bandeko nanga nzamba pambo la bino akanyese la bino. Oye bimi ezonga lisusu ya koleka. Vraiment merci beaucoup maman Mélanie, maman Florence na Yamat. Merci beaucoup. Ma maman. Lelo na pokwa oyo. Lokwa na ute ko sala ba course bandeko nanga. Nazana na biloko eza na ba barquette. Bon mona na ko sangisa émission oh je pense na retour des courses ou bien en kabolango on verra. Donc nazwa ki quelques viandes. Lokwa na congélateur viande de silinga so ba viande mingi na marché. Na somba ba viande ya sika ya bien et so na somba toke suka et sunganga mingi mais na minute na congélateur ata viande moko ezate. Donc pour na ko dépanner na zwa ki quelques barquettes na l'éclair. Awa naza na viande de bœuf. Kotoyo naza na viande de porc. Donc ngulu na ngombe. Bande konanga. Soki na lambika oyo e osenga lobi na lamba lisusu. Lokwa na na besoin ko lamba lobi te. Donc nazo sangisa po biloko ebeme bele ba mama. Na osangisa ngombe na ngulu. Nga na besoin olia ngombe na ngulu wana na olamba te ba mama. Alors nga na besoin olia moi mbisa ukauka lokola fatigue leki na lia ta mo loko moko ya vite fait na besoin olia mbisa ukauka. Ngabe na bimisi moi nzombo na nga moko yango yo na kacha ngo 3 parties ya nzombo mutu nango yango. Donc na chango na mai ya mungwa na sukola chango déjà bien na linyoka na tia na mai ya mungwa. Recette il faut quoi lelo ya ngoyo to sala ngombe ngulu na nzombo na sala ngo bouillon. Bon mona nde na sala ngo bande konanga na lingi na sala ngo vraiment na rapidité na kotika viande et mijo et kota bande to tika ko sala tiki non na sala ngo mbala moko bande konanga. Alors pour la recette na biso bon moni ba mungwa bouillon awa naza na tomate ka ndenge to avance ka na cuisine ba mama esunga ka vraiment naza na tomate ya frais tomate frais naza nango awa naza na bandeli yango yo ezaki na congélateur na bimisi kotoyo naza na ba condiment na biso awa nakutani na bouillon oyo ba mama eza papillote balendekaki na lakse bino ya poulet ya magie oyo eza na tomate na paprika na eko kutana na oyo mélange ya ail na litungulu eza na ail na litungulu na mélange oyo pona ko assaisonner ou bien ko lamba biloko beaucoup plus ko sala soso oyo eza na sachet na mona kati naza na ail na litungulu awa et puis na moni susu mususu oyo eza pona ngulu
eza pona ngulu ba maman et eza na goût ya barbecue ya msusu lingo tumba ngulu neti nga na okalinga ngo donc na salela oyo na sombi yango na l'éclair pona Carrefour market nde na sombaka oyo eza te na Auchan ba nini ya oignon eza bandeko nanga oui et puis pour moi na ba course na sombaki sauce tomate déjà cuisinée. Normalement ce qui n'a bimisaka oyo te na ko salela oyo ou bien na garder na ngango donc ça dépend total kaka. Na sombaki sauce tomate cuisinée avec oignon na ail. Oyo ba cuisiner na oignon na ail donc litungulu na ail et puis oyo eza sauce tomate cuisinée aux petits légumes. Donc awa eza na ba carottes, eza na moi poivron, eza na moi litungulu, hein, moi ba biloko ebele toyebi kande ezalaka. Bien nango sikoyo ba maman ngala nzinga kozanga ngote pona miniti lokola naza fatigué. Et moko pona okalinga ba tomate bo il faut bela et ozwanga temps na ko salela wanga ka ba tomate opo eza sous na ngaité déjà basi bakalinga na sangisi ba biloko nyoso eza na ba bikela kela nango na kati et c'est bon. Donc voilà, malgré litungulu na ail eza awa bandeko naza na moi échalote na bakisa et nazana ba piment nanga nazana muscade et huile. Voilà la famille. Donc tout de suite tozo banda tozo réaliser recette na biso ba maman.
ba maman bomoni nde na assaisonné viande nasali yango na ba assaisonnement sec nde tomoni natie condiment oyo ya mai te nde kaka nalobaki ba maman mbala moko na temps operdre te naozwa nzungu na nga naotia na moto na mafuta mpo nakalinga viande naotokisa viande te naokalinga viande mbala moko. Maman na kati ya mafuta na nga nazotia mungwa ndambwa ebele te moke naza na besoin huile nange ezala salé. Viande navandisi yango napemisi yango te mpo ezwa temps ya kokota mungwa bien. Donc lokola nazokalinga yango mbala moko toyebi ke soki tozokalinga musuni mafuta ekotaka. Alors mafuta lokola natia yango mungwa ndenge ezokota ezokalingama mungwa mpe ezokota ti na kati ya misuni ba mama. Donc sel na nga lokola eza ba morceau mpona balusa yango nano ezwa vraiment bien na huile le temps mpe huile ezochauffe mpo huile fo ezala moto mpona kokalinga viande. Omona recette na ye eza très facile et très rapide. Nasi natiaki mwa mungwa moke na bouillon bandeko bomonaki na viande. Donc naza na plus de 2 kilos awa, à peu près 2 kilos kaka ya viande. Mungwa ezwi vraiment te mais ekozwa cette d'Himalaya ezaka goût hein. Huile kaka ya pamba na mungwa nayoka deja pimbo tokoki kokalinga boye tokozwa mpe baonion totie mais faut ko po huile na biso ezala lokola ba huile nasali bakosa nabosani kozwa ba huile d'assaisonnement ba huile ezalaka na ba épice na kati oyo tobakisaka mwa ai mwa litungulu lisusu. Donc soki tozala yango pepele ozwi kaka mungu otie ozokalinga biloko pimbo wana nyonso ezokota na musuni to na poisson. Donc voilà sikoyo nobanda kotia viande.
nakisaki mbala moko air moko omona mwa mungu ekotaka vraiment bien te mais système oyo ndeko nanga donc nyonso eza assaisonné mungu vraiment ya bien na baassaisonnement oyo natiaki donc mosuni nanga naza sûr que en plus pomoni bamama na kati yango mike mike mpo mungu ekota bien eza te ke naolamba biloko presse eliama molelo mungu eza te non na kati yango mike mike esprit mpo ndenge ezokalingama boye mungu avoma ekota partout ozwi kaka morceau moko le osepeli mais il faut ekalingama vraiment nde eza boye kobimisa mwa jus mais ebimisi jus déjà mpona tika yango vraiment ekalingama mwa ndako en attendant nga na osavore kaka te na nga bamama ya coin de bonnes affaires bamama caviar bamama béton bientôt na représenter bino collection moko ya ba grande taille grande dame ba robe eza ba taille ba 40 à partir ya 46 mais 46 à minene ti 50 52 54 et nazala pe na quelques robes 2 robes kaka ya ba taille mike taille 40 on a la taille 40 mais ça la robe il y a soirée hein, il y a sorti tout noir c'est très joli on a besoin de la robe moko ya noir et ça la est grande dame la robe longue noire classe on a tiré vidéo pour zanga te ça ka 2 moko eza taille 42 mon sous eza taille 46 et très jolie robe. Et voilà. Comme ça, nayebi que par la grâce de Dieu, on peut samakasi, il a présenté bino bilamba on présente la maman mingi. Bazo zela et bientôt on présenter une nouvelle collection. Naza un message moko ako komisa et pas yande ko mwasi aza na États-Unis. Banda somba bilamba asafuta mbongo na ye et ko sala ba 8 mois ou 9 mois donc naza na ba coordonner na ye lisusu te vraiment soko omoni oyoki message de kolanga aux États-Unis aux na 2 robes ba robe ya maputa salanga signe s'il te plaît bilamba na ezali to solola to yebande ni to ko sala po ekomela yo voilà viande eza na texture oyo bamama tomoni bimisi jus esangani na mafuta donc nazolongola sikoyo viande nakalinga poisson ndenge eza boye ekoti vraiment mungwa kitoko normalement fale natika yango ti mai nyonso ekita etikali mafuta ekalingami bien mais ndenge kaka nalobaki bamama cuisine rapide toza na temps wana te
retire mafuta oyo bamama. naotia mafuta mosusu moke mpona sala sauce tomate. nafungoli mai ya moto bamama mpo kosala tension systeme oyo naosala mpo ekobouche evie. mafuta nyonso emati likolo bamama naobwaka yango. natikali na sauce na se yango na osalela yango na okontinue nango mpona kolamba viande na biso. yango eviki te nasi nabimisaki tomate oyo na osalela yango quand même. natie échalote, nabakisi mbembi, naotia 2 cuillères ya condiment oyo j'espère que bamama bosi bomona eza na makambo nyonso, eza na gingembre ebele na ai yango bomoi biloko na biso natiaki te naotia gingembre ai na bapoivron tout na mwa matungulu mpe eza awa. Vraiment, sikoyo sauce tomate ezokangama nazwi le reste oyo assaisonnement oyo naobwaka yango te naosangisa.
tokela yango temps etoka bien mai ekauka mwa moke. Et voilà, tolia yango na semoule et na loso. Donc na semoule na olia na poisson na ngai ya nzombo. Na olia bongo na semoule. Et papa fona bayaya ba olia yango je pense na loso. Au moins na sali quelque chose ba maman. Eza bongo te. Donc biso nyonso to se retrouver ka awa. Voilà, badekolanga, bomoni ndenge elugu na biso ebeli 3 pièces. Nanga na salle eloko monde na lobaki ya vite fait et voilà, ebeli très bien. Recette oyo to liango bien na loso ou bien na semoule ndenga na lia. Voilà, il faut na se dépêcher na lia avant 21h et non lia nangaka poisson ndenge ka na lobaki. Donc biloko beli très bien na baki si susu mungwa te potomoni ndenge na lambaki ndenge na saisonaki na baki si sauce. En tout cas naza na besoin batse su mungwa te na baki si pété hors caméra. Koyo na se servir nalia nzombo na ngai ya mobimba ba mama. C'est mon déjà yango eza. Est-ce que l'on lit à mon bimba dans le cocaté? On tient 2 morceaux. On tient un piment. La sauce. Voilà. On lit à caboué, ma maman. Viande dans liango lobby. Les aboyés, il faut mettre en haut. Na bomi ndondo ba maman. Na changer plamba moko na tsango awa na sukola nzungo comme ça na lia calmement. On a minute na obalusaka nyoso awa. Très bien, biloko ezikite. Ça va. Loso pe koto ezotoko.
qui la famille nga na silani na cuisine na minute c'est bon na okendolia ça c'est na boaka na poubelle et voilà. Merci beaucoup ndenge botali vidéo oyo du début à la fin. Botia ba commentaire so ibo sepeli nango bo aimer et ko encourager ngal sou makasi et tokutani mbala sima par la grâce de Dieu. Bye bye.